je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Bandeko. Oui, Maboko Yanzambe, kaka ndenge na ebisa rabino na ebisa kibino keno. Cette fois-ci, bataki championnat de théorie c'est batza mais eluki ba problème ebele. Na koloba na nuté pambate soki na lobi sikoyo. Na oliete. Na bwaka bato batinda ngai pe ba contribuer kitoko pona na kende koluka bino. Ba katia to ba nganga to ba grand technicien to pe ba Corias oyo ba bundaka bitumba ya solo pona yona nga to sepela bato bakenda ba pesa ngai makasi ya kokele koluka eza bongo ya Fredi Ngoma le coutumier ya Fredi Ngoma le coutumier papa na King Equipment ya Fredi Ngoma le coutumier papa na King Equipment vient nga Prosper Bakine Prosper Bakine papa na Shela Bakine Motema ya Brinette Lonzoka danseuse monene ya muyele danseuse monene ya muyele ya vient nga Prosper Bakine matos ekoyate na bike toza ko sepa po matos kalate ezokoma po eza dana nzela na yebike ya kosaka jamais soki na bwaki ete pe na sali lisumu makasi koloba boye Vieux Miguel Tovi, merci Nangola, Pambate, partagez l'émission, to sepela. Kaka ndenge to ba Vieux Miguel Tovi. Vieux Eriki Tola, vieux nanga Eriki Tola, Europe si même maboko na vieux Eriki Tola. Pétrole na bika obiki ba qualité ba caméra, vieux Eriki Tola. Merci beaucoup Pambate na ko na quartier oyo otunaki. Est-ce qu'il y a solo to ya solo te soki na lobi sikoyo boko ba ke na mbinani yango na bombina no munoko nange kangama kisongi ele kadoste na bwaka nani prophète Matebo maître moko na ngola prophète Matebo le millionnaire prophète Matebo le millionnaire kodi sanza tolia te pona na soki sa ya solo et bon to continuer émission na la bisilo ke na bwaki Israël roi Congo oui na bwaki o libanga to continuer babanga liste za mulai mais to bombe onani to bomba na pona to sala émission na sima to sola ngo bien. Nous voulons savoir émission obino bolinga mingi to lobaka 100% kat congolais kindo kiteme fétiche congolais bino bobenga kindo kimenga na bengo fétiche congolais ouais na biki d'autres za kana bakati misatu to za na catch technique catch Corias na catch fétiche. Catch fétiche za ka monde entier na ese bino na rappeler bino loko yo muke soki na ngeba d'émission c'est bino Undertaker ni pas za ka catch fétiche. Ndé mon ese bino yo Chris Beno aza technicien soki na tanga ba Corias au moins tous les catcheurs américains au moins na kasimba libende nzete ni aza Corias na Congo pe to na ba Corias na kotanga ba kombo te poisson na banga ba betanga borawa ba catcheur basangana ba betanga ndikako ngala lela mama fudi bongo bino bose kanga bandeko na bona nga ba problème na yambi bongo catcheur o bolbaike mbange bele kasi wapi asiliki akosaka te pamba te na komi na kati ya dojo na yiki na bomo na siba ba entraînement na côté lié brisque na dojo bone sembi maître ngana otika boete po nga komona ngai champion local kisongi ya bakache abyo ça déjà kisongi ya bakache na ye awa me tala kaka ne sembi no ba pakeli kinge bele na maîtriser la falité na kit ne mettre en tout cas vraiment bolimbisi to ba likambo malamu pona to yo kabie po ba congolais bana besoin ba vérité. Tout le monde qui bakache bele baleki ba plateau balobeli yango bato bele balobi ya loba kita fanene tempo mais yo luka tina dojo pona loba lokwa te ko luka abi azoloba aloba vérité isa bongo maître Chege bonjour maître bito na mwana na ringi na bangaka to na ile lokuna obata mabata makaze to obetanga te maître wana za kama ringi na entraînement te wana ezali ring donc yo ndongo zabo mutako kosimbwa zate so mutasimbi omote makamnyo se baby omoni ba maître bomona ki ya mo Brital na ring aza Corias abundaka beta ba bora beta kama biloko solo mais malgré ring tant azongi na pala bike no ngana za journaliste ba catcher na sala pe pona to le ba catcher mo mutabetanga izati maître Chege na ye awa na makambo bele oui inhabite maître musala pe menanga maître pesa na mbote ne fiske non avant de continuer maître Chege bon on appelle mbote na bano soya na biso kombo na connaître Zadio Congo
Colonel Zadio Congo. Zadio Congo. Na moni nga na kuluka mettre cheke me pour fani pembeni na club ozanani. Bon, na club nga za colonel Kacher. Club za biso ya Kacher ya police. Pour vice champion. Donc zeleno. Ozape colonel asolo. Pistolet ya catch. Na kasi pistolet batania. Te pistolet batamite. Yango ya za vice champion, yango mo ga photo za pembe na ye, taka vice champion yo wana. O mona e kabunda kitu yo wana. Ne pe zo surprise na dojo mo ke 5 8, to les émission to za di pembe na ye pour to mo. Profiter mbala moko oyo biso kombo ya club oyo mettre cheke à travers ça kombo ni. Bon, za club de la police. Donc il y a dans la police Il y a dans la police, club de la police, il y a un entraîneur. Il y a un entraîneur comme adjoint club de Suzanne de la police. Donc ceux qui vont monter ba catcher ba policier so ba kama makasi moi ba nini mettre chez gende entraîneur ba policier donc za club ya la police et bongo atabino moko monta na ba policier bolu kele makambo et ntambi lance enquête pardon non tu ne sais pas question te bo limbisa bon mettre chez gende limbisa na tu na kapa na komo banga okaka lance enquête na kufimo na lima mafuidi mettre yebisa nanu sikoyo toyaki mingi koluka pona koluka pona dossier ya championnat ya di Congo. Dossier wana eloba mingi. Maître Obundina nani comment kache wana ni? Na Bundina Aniata. Obundaki de combat. De combat Aniata na Rambo Mobali. Ouais, Obundina Aniata, tant Obundina Rambo Mobali to mona ke ça va. Mais na ba image na biso tozana ngo, je crois bien bientôt tant tozolo bato otsapi ba image roleka wana. Mona ke tango Obundina Rambo Mobali ça va vraiment ça va. Mais après ça comme na Aniata, kombe boti mbutu to landa Aniata na caméra, aboyi kolo bazolela. Nini eleka ki juste. Bon, likambo eza boy. Eloko nga na yeli pena ya mutuya. Po avant to itoko mana de Kinshasa o ezaki na ba championnat ya batante. Ba championnat ya batante. To mona pena ceinture. Ba championnat ya batante o ceinture ya championnat ya tante. Donc i batante nyonso, il faut ba sala championnat na bango to kutana na de Kinshasa. Nde o monaki to bundaki na batante mutamta bundisi komba na championnat na batante abimisi ba champion na ye. Ba champion ba bimi. Avant wana ba yebisaki tous les catcheurs. Ba yebisi tous les catcheurs ba détenteurs bazali. Ba yebisaki ba catcheurs. Tous les catcheurs ba yebisaki. Mais c'est un chanteur biki ba lo baki likambo ngoda. Yango na yebisa polele. Bango tout ba yebaki. Bango tout ba yebaki ba détenteurs bazali. Après tant que ko bima ba champion yemoko président ya fédération Franky Diongo abengisi tous les champions nyonso oya bimaki na batanti aya bakutana na ye amona ba champion o babimaki na batanti babengisi tous les champions biso nyonso tozalaki wana ata kache moko atikala eko zanga te sikoyo président sali réunion à lobby tanga lobby abi championnat ekoyiko lekate faut champion bundakara na janvier obligatoire pe abimisi bambongo na ye alobi championnat il faut bunda ayebisi DT Tyson na mona championnat bunda ozolanda DT Tyson pe salaki musala na ye avant président kata maloba lobi nana zana mutuna mutu moko te abimisi mutuna wana alakisa musapi aloba na président otala boye rien soko za na problème lo ba détenteur bazate banga bayebisa président baloba na président ndenge za boye toyoki balobi o ba détenteur ngo baza banani président nga kata makambo bango balobi te eloko moko te lobi nango komba ekoma boye na regretter ki nango makasi bakomi koloba o gigaza détenteur na ndenge ni ba détenteur baze belé bakotanga ka komba giga pona nini so totali sibolite azaki détenteur ozolanda oyebi yango azaki détenteur lipasa azaki détenteur alakonda azaki détenteur giga azaki détenteur ozola kwani balobi na bango te balobi na giga ozolanda ezalaka te bakimi komba baonde bapesa ki giga faveur wana po giga banani bakimi komba 5 chantier batie komba 5 chantier contre giga akimi giga bamatise na ringi bakote tina 10 agaki ba beta akimi après azozwa raison ezalaka te ba ekotia giga avec giga na animal animal pasa dini akimi giga bundi ata komba moko te
ozolanda abundi ata komba moto animal oyo bundaki na ye animal nde batiaki ye na Giga ta batie nani 5 chantier contre Giga 5 chantier akimi après tango ya kokima nde sikoyo baye kotia ngai na nani oyo na Rambo Mobali na ye kobeta Rambo Mobali après baye komabatie Giga contre animal pe akimi Giga zo gagner na ba folofe mais nga nazo gagner na ba combat pe nozo kende normal après baye kotianga nani ata na l'équipe finale nazaki na ba douleur ponga na bundi ba combat tout mi balé tina koma na finale mais Giga bundi ata combat moko te azui kaka sentir kaka boye donc nazo regretter makasi batu ba pese faveur ezali 5 chantier atika kokosela DT Tyson makambu DT Tyson azana raison na ye azana problème moko na yete et puis akoka mwezaki jour wana bobundaki ba combat ebele mbala moko ye azobunda te afandi lokwa mokonzi yo azobunda ozali na ba fatigue ba matisi obwisi outo sisaka combat po ba matisi nga lisusu mais ye siko soka mati ake gagner na folofe ozolanda bakatien o batiaki ye na ye bakimi bamonani te babanga Giga ba Giga za détenteur nani animal akimi animal akimi Giga 5 chantier akimi ozolanda bakimi Giga yango moni Giga siko te mazaki nzoto makasi azaki na souffler mais ngai na koma déjà fatigué donc nde nazaki bongo na ki da souffler soko tali komba la Giga naza na kombana ota to bundi na Giga mais Giga na suka lembaki ata gagner ngata batombolele boka zo lemba mais soki Giga pena batie ngai na bundi te pena na bundi te ngana ngana zo ceinture wana ube soki Giga bundaki ngape na bundaki mais emsunga na ngana mériter ceinture wana pozo siko soki 5 chantier ndalekaki final na yo kumba vraiment bon soki 5 chantier lekaki tonga to boma na ngana ye bopona nini akokima bonga kotikela mutu moko avantage akezwa ceinture wana na logique ngana mondi 5 chantier abanga eno okuta na yo nde asedaki na Giga yango wana abangaki ozolanda po ba détenteur bazalaki batutu ba à partir ya côté ba féticheur ba détenteur bazalaki côté na biso ba détenteur bazalaki ba technicien bon pona nini ye akokamata kotanga kaka Giga mais fatanga ba détenteur nyonso wana basibolite balipasa ozolanda balakonda bazalaki ba détenteur po ni balobi na bango te kaka Giga abangaki nde Giga tika kokosela DT Tyson makambo DT Tyson ba changer ye azali boye azosala boye pe balobaki na ton kombezo bundama ataka tie mo pusa na pembeni ya ringi te balobaki yango DT Tyson pusa na ring apusa na kite azalaki musika ozolanda zala na bokasi na obunda na bokasi na yo eza makamte bakosa ya DT Tyson makambo balongola ya zo diriger ba quartier bien te za lukuta akimaki eloko sala yenga passe nde yango wana soki Giga nde na aloba na eboye pona ye ba amérité pona ye ba Giga amérité ki champion na ye wana il faut abunda na senge combat de vinanga po ngai ndenge na zabu na zaki souffler ya bunda ki combat moko te yango amérité ki titre wana mais ngai na kosenge combat de vie aza mobimba nga pe naza mobimba to betana na ye soki abetinga nde na kopesa ye mbote aza pena champion de Kinshasa. Donc bandeko na ngai je m'appelle Maboko ya Nzambe na esabino ke maître lobi boye andimi na ye te ke Giga betaki parce que 5 chantier bo gardaki Giga bo kosa ke yo Giga ndo bo ezali plan na bino bo gardaki Giga nde pona azala essoufflé te et bongo to ba okuta na ye aya ko gagner ye Giga maître Giga wana maloba munoko na nga maloba ya maître tia senti wana Angers bino pe ba prêtre wana balara na Kinya na Congo mulibanda mboka botama balara Angers yaza na mbongo te mais azana nzoto na ye mobimba botia biloko Angers Giga tia senti soki andimi ke ya solo abetaki ye ata senti wana batia combat défi alaki bino ya kobeta Giga na combien minutes met ata 3 minutes na kobeta ye soko tali komba oto bundaki na yebite soko zalaki omona ndenga komena na pema mais ngala bundi ba komba ebele na bundi ba komba nazaki na pema makasi mais par rapport au yende to bundaki na ye temanga na komena ba choc na bundaki na niata na zoki choc mo na épaule donc na kokaki lisusu te yango mona Giga gagner mais so tali komba ta ba tombolele boko omona afuka mazo fuka donc akomena pema makasi
na asir pena soki batienga na ye aza mobimba nga aza mobimba en tout cas na obete mabe na yebite ya Fredingo Malekoutimie na lo banini Mambolole Megaman champion par équipe na Europe bino bat bana ba Europe ba mike zakate bo organiser ba combat kanda bato ba tout na bonne bite kalate na ko bengisa mettre na bengisa na plateau na bengisi ki gana bengisi 5 chantier bolo ba makambo yo ba kinwa batami kiliba yo ka ba mona ma fara na plateau mais bobuka ba mesa na ngate pona na boyi na ngai mwanda azandika bambanga ko na ela mama fudi maître kitama mutema ndam na tuna nanu maître koto yo momu ke maître nika ko expliquer biso commandant nani commandant Zadio colonel Zadio na tete na colonel Zadio par rapport tout la ma ni pour ni contre par rapport ya combat wana ndenge championnat bunda maki bon mutamta zaka pour mutine mais tout le monde ta malembe et c'est sûr vraiment à maître Shegi Abundaki na giga essoufflé yo mona kitaka je zai passe wana to bon ezali tika de pour nini vice champion akoma da essoufflé abuni ba komba mingi ye moko ti mona ya komba bandaki ya zo buna giga ndo bunda te giga ezali ka mati ya gagner folofe amati gagner folofe mais encore ya komba da essoufflé encore giga zana avantage moi to ni yango ezali giga gagner ki mais surtout ce combat de vie na vice champion a gagner on est yebani yo mona que 5 champions mona que autre mo sati mo que akimeda bien avant. Mais viens dire à côté de 5 chantiers. Viens dire à côté de 5 chantiers. Bon, il dit ça à côté de 5 chantiers, il dit des secrétaires, amone musane samaki. Amone vi champion bundaki. Ninga bundaki ma monaki. Yo mo que 5 chantiers so mo ke ba kimaki. Ba tie giga, ba pesi ba onde ba pesi giga d'avantage. Pas giga bima. Ba onde. Pas ni na ke pas giga te. Et 5 chantiers zoa ou bien vi champion. Mais ndeta mi pas chege. Po yim tadeki l'idée ya makamba ni po yim de 5 pas on peut na souffle. Mais ya bundité. Maître, j'irai devant Nzambe Bakoko, Nebino Mobo Nzambe Bakoko, que coup de tête wana izwaki maître Shegi. Mais on est catch sans kiss, sans fétiche. Mais un petit coup de tête. Bon mon ennemi maître qui n'est pas tanzité. Yemo so alandi ya lobika o j'irai. Bon na j'irai zaki ya kiss. Ah, ezaki ya kiss. OK, ngai ba congolais bino boyo kika ke a j'irai ke ezaki ya kiss. Donc moi tout ça commenter na télé une image na TV botala ki bomona ki sobe bolingi na zonga na zonga cette image botala mais na besoin zonga télé na zonga ka image moko oyo question na biso eza côté ya DT Tyson en tout cas bolimbi simingi DT Tyson parce que natanga komuno na TV na émission na ngate mais natangi parce que ezaka important tout temps pona eze émission ba quartier faut ka natanga po wa quartier DT Tyson tout ça image oyo DT Tyson apesaki ba atangaki mibe kwa nini comme règlement alobi quartier moko te apusa na liboso ya ring.
Est-ce que a respecté qu'il loi na solo? Bon, binomo bomonaki bomonaki binomo na miso za kulikamba ko lobate population nyoso amonaki bana kin tu ba monaki. Ozolanda soke ezalaki kisite. Mbelo bongo mona ngake kitsangai nde na yoka ki babisa kinga akitisa kingai. Yende mtakendo kitsangai. Na sana image. Pe na mona ki ba image wa. Kiazo matanga na Holanda na kani. Donc ezalaki kisi. Aye abeti bwe simbio. Ezalaki kisi. Nati azo invoquer boyeti na kange na kinga nyonso wana tout ezalaki kisi mais bato bande ko comprendre ngo te. Faut comprendre faut zande na bitumba wana nde ngo comprendre. Ya balubi soki oyebi ozana kisi kende pa bato ba féticheur. Soko oyebi oza technicien yaka na ngambo ba technicien. Nde règlement ezalaki ndengwana. Mais na regretter komi na suke komi makama ba kisi. Donc ezalaki kacher na kacher ndami pona ki mupanzi na yeto ezalaki fédération de poni la kibino. Fédération de alobi kacher oyo azana kisa kende kota batakisi. Oyo azali kota ba technicien. Nde omona ki ba mabiloko wana. Na yebite so otalaki komba ya Mi Golbert na e parti coup de tête abetaka beti petit Mi Golbert après tie tombé. Ouais. Olanda ki yango so za na image na talango. Bolimbisa na hotela no bestre o pour la bomonaka. Poye parce que ezalaki kisi me battu comprendre ki yango te. Tant abeti Mi Golbert coup de tête après tie Mi Golbert tomba le misaki na ba coup de tête wana. Mais za kisi. Ozola Mi Golbert nde bayeba ki te pe aveugle ki batu. Boyeba koyeba te bozali na komba biso nde batalibana te koyeba nde komba ya ndenge lekaki. Ozola. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe. Na courage na ki nango basilisinga ba question nyonso ba répondre on a calme donc na zangi ne loko koloba na éviter vérité libande za katité to bande koloba oyo au moins o koloba ki nyonso oyo bu comprendre kité so ba faire comprendre nga atanga monde bo munye na zongi sikoyo vraiment na comprendre que là il y avait des raisons msuso to ndoka isango eza ba faute nzoka eza nango ba raison na éviter 5 chantiers à l'oblique tango avec na plateau na ngana direct mbala oyo atombo ki obi oya ko mekolo besu kombo na e akotele tina pala ko beta e bon wale za mangungu omoni 5 chantier abanga ka giga bonga zo abanga giga bongo ngai na obete mabe pe soka zolo ba giga za champion ya mabe faux champion asenga e combat de viba bunda na e soki abundi na giga gagner giga wana yepe tondima e soko moda boy ko senga aboy ko senga giga komba seke abanga giga benga na ko senga giga komba pona yebi komba na gania yango donc ngaza ki souffler yango gania ki ozolanda soka yebi ko beta giga asenga e kombo so asenga giga komba babunda azwa sentir de Kinshasa wana maître senga giga komba senga pe nani mususu 5 chantier na mususu amuse tikala na mususu animal senga baba na kosenga bango komba donc ngai ndenge naza bonde na l'équipe boye batu ba pesi ngai kanda ezali 5 chantier na 5 chantier na animal donc ba pesi ngai kanda mabe ba basali faveur po bakabeli giga senti po giga abundi te yango moni na kobanda na giga na bandi na 5 chantier après na yo kosuka na animal. Donc photo bomana na bango donc wana nde na maître pardon maître donc au banana no au beti giga après au beti 5 chantier après au poupo l'animal
boye nde bongo donc programme nanga peneza pena ndingo wana na éviter natanga na ba prêtre natanga bato ba pesa ba mbongo ingénieur Didier Musiboni bota balara njeko viens nga Miguel Tovi bota balara vraiment bota balara prophète Matebo prophète les millionnaires Kodia c'est quoi bala ba combat yango dans n'était au quantième te na be première fois na mona quartier vraiment atemi abina gogolo ingaye je m'appelle Maboko ya Nzambe viens nga ya Fredi Ngoma le coutumier viens nga Prosper Bakine na éviter na zangi ya koloba na loba nini Mama Fatou de la liberté mama otaba komba bakomba ngani te bakomba moye ba brisque bakomba boende tango te komba boye to ko lukela mate espace angaye je m'appelle Maboko ya Nzambe na éviter maître yebisaka nani siko vraiment soki lelo mutabimi ata mbongo moko boye angeke soko beti ba misatu okozwa mbongo wana est-ce que ozwango vraiment na kozwango na kolinga kutu mutu moko oyo alingaka kati atia pena mbongo age amona eloko nga na kosala na ke mutu moko utata $5,000 mais mutu ya tieleke sport apolake nani wana ipare na kingasani kuna komba moko bundama ki batielaki nani wana ye me ngai te nga ndenge naza oya kotiela nga mbo mpo nayebi naza sire na ngai moko vice champion oyo ayebi alingaka kati epesaka ye sentiment atiela ngai mbongo wana contre Giga contre 5 chantier na animal bango basedaki ceinture po kende po na surtout bango na kanda na bango angai bango na kanda na bango après na sima aleka na teva lo bao Giga ja champion te oui nga na ndimi Giga champion po bango mbapese ceinture wana so babundaki na Giga msa nga beta Giga bon akobanga ye po na kota alo bao ki détenteur ba détenteur biso nyonso toyebi batutu bazaki ba détenteur toyebi bango soki balobaka te détenteur azate banga babunda pe ba championnat ya batantu wana ozola banga babunda championnat batantu wana meta balobi te OK bango baza ba champion bazala ba détenteur ya omo batie ba détenteur po to kuta na biso so ba champion to bunda de Kinshasa to wela de Kinshasa siko bango bazwi bakimba komi koluka ba raison wana baloba o détenteur na za mabe o détenteur mutatika balongole na fonction wana batika lukuta o wana baloba neza ya faux bango nde bakime komba batika kosa ya DT zone makam maître soki to bengi so na plateau na biso hôtel maboye 5 chantier tele maboye Giga tele maboye nani animal tele maboye est makambo zo bokolo ba foma bongo na lobate ngam na kanda barete nga ceinture ngai bana nous voulons savoir plateau ngebuka na kalate awa na lakaki bino ke après ba championnat to senga ka championnat boyebisanga na senga championnat to sengi championnat ba tie championnat ba kombe bundami bomoni pe dake be compressé bandi na lakaki bino suki na wando bengi bino ba kacher oyo na oyo ba yokana te ba wando na plateau mais bino bozaka makasi ya kofuta ba caméra batu pona na boy na ngai mwanda azandika bambanga na boy na koloba semi pona na boy na nga ba problème maître yebisanga na te yona mte mutaifa yebisanga programme ya club bien za koto maître pesa na programme club patron ko j'ai avait fait émission na biso pesa bon programme club au monde yomo za kata club au monde ya club neza o club ya police kata club ya police en tête na waza vice champion yebta simbi club et on a ça raconter biso neza biso to voler bien bon que vice vice champion da bimi Kinshasa bimi déjà na kata club à la police na kata club à la police a bimi on to sent que ba me ko soutenir biso général Gédéon quand même talent biso moi mukia la ndeso ba makam mais to sans soutien pour Moussa les ande awa Moussa les ali normalement ce total malamu surtout na sport na kati ya la police mboka c'est très important parce que la police c'est vraiment sécurité à peuple il faut ba sportif base la bien mais mboko yo bon landela club à la police ba ko former ba policier ba ko zani ceux qui policiers sont bien formés pour na akanga kuluni za facile pour kanga bato ba loenge za facile bo nga moko na beti sete na ko bando beti lango sete chaque émission bo simba club ya la police malamu chaque émission bo limbisanga na ndolo balikambo parce que kulune leki mingi na Congo parce que ba policier ba ko na mongo ya su ko s'entraîner te pona condition bien te
yango tosala na bakonzi bangotia so maboko bamesoutenir biso baclub ekenda liboso po tosala propre fort na biso mo magi ya mikenge bakosala so mwa soutien mais propre fort nde ezala na ya biso moko yango tosala po lumi na vie champion da bimi baclub misusu baza na nsima nomona bango basala mosala balite bazali club eza toujours bonne uniforme yango nomo tozosala ke wi ata komba na ebundamaki so ezali komba moko kembundana ke wi azalaki souffle te victoire nge ezala part na biso mais encore ils ont comme avec soufflant puis il a gagné avec na folofe on met que pesi ndengwa on mbala si mato ça que oui ba revoir ba ninga msusu ba ndika so so kache ba ti osablo en salle celui ko buna muninga pour faciliter mona na bunda combat pas comment ça combat ils a so comme on est au kima ko yati eza de Kinshasa somo okima ko mona te ko ya na hote mais yo monani o batie ko mala bo bunda obo bunda so wana moni ke oui o pesi ne giga avantage on te 5 batie ko koloba makambe belé o te giga a mérité le loko et 5 a mérité ya mo ke tar pesa te sentir to ke oui ils ont rapport sur la police to moto a sentir wana et te zonga et on te 5 ke oui ba konzi même ko soutenir biso batie so maboko ko ta catch ya la police na ko ta club ata pe indication sur ba policier ko amoni ke oui a c'est pas un sport asipasa sala ndiki lich aya awa biso moto za bien cadré pour bien structuré pour cadrer bango pour informer bango nyonso kitoko vi champion zali ala grand traîneur ngamo pe azana grand traîneur comme ça to cadrer mo kitoko. Oui, bande konanga ya la police policier pe azaka sportif ceux policiers sportifs té donc mon plein oyo si mainti mutu champion local ba boko nzambe boy na beto ba bora mais contexte ko qui au s'entraîner déjà côté de Abatou Basala Bakacha sur le vice-champion de Kinshasa. Ce qui dit que à Simbanana Banani, à Beta Banani, pour na comme na niveau ana, on la bien formé et puis pour okuta nanga pe boy, ça nanga pe bo. OK nanga. Ils ont vraiment ya malonga maître. Et c'est ce message moko ya suka. Pe nasima obwaka moi nabi ke zaka tellement populaire mingi ko bwaka bango nyo c'était obaki bango ata moi 5 6 mo resala bi. Bon message ya suka na opesa na bosa na ekuto za na anniversaire ya entraîneur na biso oyo aza numéro 1 o pena former biso tunde atana masa na ngai wa former biso akufa ezali 10e o eza 10e anniversaire na e donc le cas ça dit 10 ans comme on est DT Mandita Jackie Chan na ebité soko yebi oui na yeba été mutasali bane belé na Bumbu Selemba wana so moni tous les quartiers de sa Bumbu Selemba wana parmi ezali pena donc ye wana pena Jackie Chan donc to sala ka moi fête moko pona ye to raisonner ye à part coup ko raisonner to za suna ba massa mususu ba kufa donc tozo raisonner bango donc il va combler ezala na Bumbu na direction à Matapol na Kokolo donc tokolinga bana kin nyonso boya pene belé surtout bana kan Kokolo na ko sepela bolandanga pene belé po kuna bakambo abiezali oko sepelisa bango donc ata ezana ya défi te mais et mo boye o soki muta kwena pool na yo bon. Mais kuna za bas bon mona j'étais un bon technicien ngalo na zaka fan nayi kuna peneza ba GT donc banakin boya ebele donc eza place moya obunga na ngote donc soki outi ba kota ba kasavu bozui Selemba okitina bombo secret otunika direction Matapol na Kokolo okomona manifestation ekezala wana donc ezala somo na somo donc ibaye belé ba mona makambo nga na osala kuna po batala bango moko ata giga mwana Mandita toko préférer mutu nyonso oya yebi azali mwana Mandita aya kuna peto pena ba sifera nguluma bana Mandita na yebi ba demo ya pete bana Mandita bango nyonso tu biso nyonso mwa ba patiani atawana ba ya bébé ba petit Jackie donc biso nyonso wana bana Mandita donc na préférer pena donc ba koko chule to mona na kuna biso nyonso to yeba nde kuna ngai nakozanga te pa ebete zangi orate te ngai soko zangi no rate donc po ya pena yo moko mona pozwa bilili po ekoma te ote tolobaki o boye o eza makambo boye te yo moko ozala no zwa bilili o mona pena biloko oyo bato bakosala oyo ngai pena kosala nde okoyeba ngo kuna. Nani akobeta nani bandeko nani akobeta nani na lingaki maître yo banda kopesa bambote na sima tozongi esika ya vice champion après na clôture.
Ça va, grand journaliste, merci de la parole. Moi, ça va apprendre qu'à moquer, concernant le combat anniversaire, nous avons à déter Mandita Jackie Chan. On a dit papa ou Aboti Bisso. On a tous les mondes, nous sommes qui Jackie Chan Mandita. On a dit élève, on a ça, Antima Pane, on a Makaché Pane, tout ça, ils tout le 27. Le 27 na Bumbu, mais de ça, Matapal, na Matapol, na quoi Kokolo, 5 derniers jours, après cette église, ils allaient le 27. Et on sait, bah, ils ont au moins vie champion à ça, là, au moins à ça, là, comme ça, et ça, bientôt, quand journaliste, c'est faux, là. Na kozala dans une invitation na kozala. Ya moment que mingo lubezate na pesa kama keke mbote. Yango pia major ma à l'aise Rémi Kanza. Ya pesa mbote trop. Na pesa sous na masanga za entraînement mbote na bino so alanda biso. Na pesa mbote. On a prouvé que les 27 au pesa merde. Les 27 na pesa, les 27 ba nyo pasa ni butukutana na pesa mo sanga balbin na foyenyo na bana baza kimia. Ah, ya boy na ba problème a pesa ka mwasi na balbin bon. Yo apesi yo tenyeti nani Migolba opesi mbote te Migolba amuninga biso amuninga biso moni toza bona moi balonga sa to si baba comme tel te biso mo zaka to beta ndil ko itande ko ring de Migolba opesi mbote po obeta te to beta kal ko ring écoute ba mo mbote pesa to age babilonga sa ni mais iko itanda ka ndito ebana. OK maître pesa mbote bon ngala pesi ya liboso mwasi nanga moko mama mbote na pesi Zimagula o azana sima na pesi Igor na pesi Priske Poutou ba mbote belé bana kanko kolonyoso na kolinga bolanda pena en tout cas ba komba weke zala kuna na bumbu eza kitoko makasi na pesi no mbote belé na pesi Major Roger Kanga mbote na pesi Priske ba masalanga ba mi donc mbote belé ya makasi pena o nyoso bato sala na bango mbote makasi au pesi bon Migol bate yeda abape Migol maga obeta zila comment nani waza place mona les diables enfin ne pas mona les diables nani maître nani te waza na ndako mo pas mona les diables nani na bosa ni kombe kimiko au pesi de basse mbote na pesi mbote makasi wana za pena donc muninga ona linga makasi na pesi mbote makasi Migol Bape en tout cas na pesi pe mbote makasi pour na sepelaka na epena makasi donc belé tous les bakatier o na yebi mususu en tout cas mbote na bino bakatier mbote ngoso modo abika po bakombo na bino vraiment et kiminani susuloba a signalé nani bon na pesi général Gédéon surtout ye pena landaka biso makasi en tout cas tina ba combat championnat oyo ebundami général Gédéon. Donc en tout cas mbote belé surtout na ngana bossa na en tout cas mbote belé yende ceux qui biso to bunda en tout cas ye azanga kate parmi ba général pena oya biso ya la police ezande général Gédéon mbote belé penza o batikali ba général mususu en tout cas ceux qui ba combat bolinga bolanda ba enquête na bino ya ba policier ezala pene sengo makasi ezate botikela kaka général Gédéon e moko azalaka wana en tout cas za bien te na osepela bino pe ata ba combat misusu poto za na combat oyo to okende di Congo ezali poto kobunda na ba gacher ba uta province na biso ba champion ya Kisasa do poto bunda na bango to linga pe ba konzi na biso ya la police bozala po boya ko soutenir biso soto omona bino mais ba ceinture to ozwango mais soki bino bomona la témoin pe to zwango ezate to ta ba konzi biso bazate mais la FARDC parmi mingi ba konzi ba balandaka bango mais na pesi bino mbote belé boya pene belé pona esa la bia DG vampire na préféré pena donc yo pe mbote ebele mage olingi ko ya kotala nga kolandanga na ba combattre na kolinga pena boya connaît chaque pe mbote ebele en tout cas vice-président na biso en tout cas ye pena mbote ya makasi na asu na likamba olobate na suki wana. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local bandeko. Maboko Yanzambe kaka ndene na bisaka bino toujours que na komi na suka émission na ngai na tomboli liste o na episo ki kombo na yo e komomaki soki kombo na komomaki te siki osolaki kilo makasi na champion local Maboko Yanzambe batu basolaki bien na totanga bakombo na bango na tangi ya fodingo malekutimie papa na king e queen ya fodingo malekutimie papa na king e queen mwana kauka kasi mokonzi des États-Unis bien nga Prosper Bakine bien nga Prosper Bakine papa na Shela Bakine motema ya mama Brinette Lonzoka natangi Israël roi Congo Israël mwana ya Congo ya solo base roi Congo natangi
viens na ngai moko viens yo moko senti ba qualité na banini viens na nga moko viens na nga moko Eric Tola viens na nga Eric Tola prêtre mutazo soutenir émission mikolo abike non nga moko na jouer émission en charge viens na nga Eric Tola natangi prophète Matebo le millionnaire mwana Luanda ya tongo kodi esanza mais kodi ya esanza eza kwanza to dollar na ebité oui natangi Mamboleo le Megaman maître Mamboleo le Megaman champion par équipe en Europe Mamboleo le Megaman merci beaucoup na ba conseil pe na ba contribution na pour na émission oyo natangi bongo Pascal Foba mutu apesaka ba Megana chaque fin du mois pour na toluka ba combat côté ezali par-ci par-là Pascal Foba merci vraiment contribution na yo mwana intendance ya tongo na musala kitoko natangi Gilles Lomama mwana ya Afrique décide Gilles Lomama vient nga Miguel Tovi mwana ya Luanda ya tongo les abongo ingénieur Didier Mosiboni na betaka boy ingénieur Didier Mosiboni ce qui motema côté asimba soutien champion local fanda na boma les ingénieur Didier Mosiboni natanga te pona nini natangi Papindonga le visionnaire choate Papindonga le visionnaire choa izana ngote soki natangi 3 lettres te soki na sali mabe honorable député sénateur Denis Kambai vie mosala kitoko vie ata ozana na te mais soutenir ka sport ngo obeke otika kachite simba ka ndingo simba ka toujours honorable Denis Kambai sénateur Denis Kambai si mbumbu oui natangi mama Fatou mokonzi ya liberté mwana mwasi moko oya fandi côté bala mibali bazé belé et puis a commis deuxième personnalité na Lich na Afrique centrale mama Fatou merci beaucoup to la ba combat ezonga ndenge zalaka isaka biso bien makasi pasteur oya salaka ke omoni mo boy babeta nga coup de tête boy ezonga te babeta nini pasteur Brown Bomalika elongo na berger Etienne Bokopolo en tout cas natangi Colonel Chako papa ya motema malamu atika bana na ete azakana biso nyonso Colonel Chako natangi yo soki natangi yo te c'est que équipe technique ya Arc-en-Ciel mobimba to ebiote pe nous voulons savoir au film makana biso te pota molana biso te natangi DG na ngai mon DG de tous les temps mon DG otobanane tongo pe milipo. Pourquoi Titi Liongi, DG Titi Liongi, merci na espace na yo, ça nous voulons savoir. Mo kondi na ngai etongo midi pourquoi nazalaka na enso. Mon DT Papi Fala, natangi yo, Mama Rose Masangu oyo apesaka nga kiti oyo pona momona émission elega kitoko natangi yo bongo na simbi direction technique na ngai mobimba pe na bwaki nyembimbi olela famille eyamba mobimba ya bino yangoyo famille onyangunga ya bino yangoyo mama misi edingwe moto na ngenge mama misi lo sako mama natangi Jonas Massa oyo azalaka toujours cameraman ya nous voulons savoir natangi bongo Miranda Joseph oyo asimbaka montage na biso Weljo Yeyo oyo azalaka toujours na réalisation na biso natangi Diane Omoi mwana ya muke ya 9 ans na banginya mikolo oyo azalaka monteur na biso bongo Elim Putu mwana mwasi oyo totambolaka na ya cameraman ya nous voulons savoir natangi bongo Diekone na Kinkole natangi Caleb Omatoko Jenny Shota pona na kene na kosukisa na tomboli maboko tangu nataka boye na ebike kote ozali osepeli natangi Belamini Kamba motema ya ciao. De l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Nous avons connu les ironies, les insultes, parce que nous étions des nègres. Je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Je jure fidélité à la nation. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la
Constitution et les lois de la République. Je salue les premiers citoyens de la République. Vérité, vérité, bakonza mboka boza mabe. Botala d'intérêt na bino kasi ya peuple boza komona ngote. Misala depuis bolakati, bajene tozeli tolembi. Chez baparents tokopanda ti wapi ba age na biso pe pusani. Piti et comment anti-souci, barre du lundi jusqu'au lundi. Soki na baye te souci ebele, je risque de perdre même la vie. Nazongi pale meche bele, tele aloba na betiye. Bana basenga na chikote, papa bimaki ya zongi nelo kote. Baloba kongwe kokonga te, bato suka toa na libabe. Boka tozongi sa na nzambe kasi ti lelo tozomona eloko te. Mentalité tozo changer te, futilité tozo tika te. Basale eloko te, cette fois-ci totala nanu union sacrée. Totala nanu, totala nanu, totala nanu totala nanu. Kongwe kokonga o ekobonga te. Totala nanu, union sacrée kosimba o ekosimba te. Totala nanu, état de droit ya solo te. Totala nanu, totala nanu, totala nanu, totala nanu totala nanu. Changement de tolingi, pasi e umeli mingi. Tosa la bon intérêt ya nation na gouvernement tobo imiyibi. Ba député boolo bate, peuple zo kufa na mokate. L'insécurité couronne maindela kuta malonge salite. Totala nana, baya ya tochana se. Totika kulu na bweza mabe. Pour prendre conscience, l'espoir d'un Congo meilleur, c'est nous soyons sérieux. Tribalisme tozotika te, kanyaka pe ezosilate. Changeons nos mentalités, bongo totala kongo ngwe kosuka wapi. Totala nanu, yoka, totala nanu. Totala nanu totala nanu. Kongo kobonga o ekobonga te. Totala nanu. Tribalisme ekosila o ekosila te. Totala nanu. Kosote kosila o ekosila te. Totala nanu, yoka, totala nanu. Totala nanu, totala nanu, totala nanu totala nanu. Lokale maboko ya Nzambe, MK DJ, Grégory Akoko, DJ Vicaire, Jonathan Dimanche Achi 25, le DG Titilium, Arc-en-Ciel TV, Papi Fala, Yeti, Impresario Fini Pongo, Chapé Pongo Lotoi, Armando Mbenza Mbongo propre, le pacte international délimité.